Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Mbote na balandi, tindika télévision. Merci pour la fidélité et confiance. Ndenge bomesana ko pesa ngona samba olonga lokola na momesano. Merci pe na confiance bozo pesa lisusu na émission Oyo Debout Congolais. Poto memela kabino basango à travers décryptage pe analyse ya ba information na kati ya République démocratique du Congo. Merci na papi Kelina Rifin qui sombe o bazo pesa biso toujours opportunité ya ko présenter émission na tindika télévision. Abonnez-vous massivement sur nous bosabonate pe bo partager ba vidéo na biso ndenge buto sala kango. Merci na ba téléspectateurs bazolanda biso à partir ya Japon, ba bazolanda biso à partir ya Rabat na Maroc, na Suisse, na Londres, bozolanda biso na Caroline du Nord na États-Unis, bozana Texas, bozana Illinois, bozana Afrique du Sud, Topé, na Angola, na Zambie. Vous êtes à l'intérieur du pays, vous êtes en Mbujimai, vous êtes en Kananga. Vous êtes au Lualaba, vous êtes en Katanga Mobimba, vous êtes en Maniema, na Beni, na Butembo, vous êtes en Mbandaka, vous êtes à Bokungui, qui est là, vous êtes en Gemena, tout dans Guado, vous êtes en Congo central, na Mwanda, na Boma, tout dans Matadi. Vous êtes à Kinshasa, à Kikwit, ou bien à Bandundouville. Vraiment, je vous porte à cœur. Naba Ville Oignon, son cité était peut-être par oubli. Mais je suis de cœur avec vous. Samba Olonga vous dit merci d'avoir choisi cette émission. Mukileza toujours balance to continuer ko sala malamu po justice ya Nzambe moto aishapa kango azalakate. Affaire lelo toye nango na sommaire na biso ezali likambo etali Ngobila. Ngobila gouverneur à ville de Kinshasa a réunir ba bourgmestre, a réunir ba chef de quartier, a réunir ba commandant à ville à Kinshasa. Au menu à échange na ba gouverneur ya ville na ba bourgmestre na ba chef de quartier na ba commandant à la police à lobby identification ya ba site o eza ya risque ya SNEL, fermeture ya ba marché pirate, destruction ya ba construction sur rivière na ba emprise, interdiction X et vente d'eau en sachet ma ya ba sachet te kamaralusu te, évacuation il y a des véhicules abandonnés. Ezali ba mesure ya malamu ya zwaki. Conséquence, lelo na ville ya Kinshasa eza en ébullition ba buki ba mesa batu bazoko panza partout. Pour te dire que marché pirate ezalaka Kinshasa mobimba. Pona bato ba bakenda bakima Kinshasa kala. Faut que yeba que Kinshasa mobimba commandé marché pirate. Par rapport à ba mesure ya zwaki, tozo lobelango awa koyeba ba mesure azwaki est-ce que ça résultat à bonne planification, conséquence nango ezali nini, gouvernance ya Ngobila ezali nini po to yoki petro tozolo belango lisusu te makambo etali gouvernance ya ville ya Kinshasa essaye lokwa bato bakomi ko bosana yango to kolobela tout au long ya numéro oyo. Tapis rouge pour na président Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, président ya Turquie akoya na Kinshasa le 20 février oyo akozala déjà na Kinshasa ako quitté le 21 février. Ya zali koyana mwasi na ye pena délégation ya investisseur turc. Ezali résultat ya diplomatie ya président de la République Félix Tshisekedi par rapport à rencontre oyo asalaki na président turc la fois passée. Toko suki sape wana te. Ndenge tomoni ba publication esalemaka ya mikanda ya makomi ba ouvrage pona bato batangaka. Nemi Milanya pe akomaki pona kolakisa makambo ya malamu oyo Joseph Kabila asalaki pendant 18 ans. Mais l'élément où étiré attention à biso poto mona que vraiment honnêteté intellectuelle ezalité peut éviter ce qui ouvrage wana ezali nango jale le caché derrière la procédure scientifique ezali nini. Na ouvrage ya Nemi Milanya bazali koloba que Joseph Kabila kutaka 57 millions ya base réserve d'échange na 2001 era komaki mon président de la République, c'est-à-dire era salaki coup d'état. Sikoyo Nemi Milanya lobby Joseph Kabila tikaki 1,3 milliard
na kati ya banque na biso centrale comme réserve d'échange. Bato balobi mosolo wana eza lokuta po toyebi ke 900 millions nde oyo mutu ezalaki noté na banque centrale ya Congo ke Joseph Kabila atikaki comme réserve d'échange. Lokuta munene boye eske ezali propre ya ba scientifique nazwi élément oyo lokwa bonus pour natalisa bino comment bakabiliste na souci na bango ya ko manipuler ba congolais ndenge ba dirigeaki bato na lokuta pendant 18 ans bazo continuer lisusu ko gagner toujours toutes les plateformes ya communication et information pour na ko continuer ko garder ba congolais sous joug ya obscurantisme. Merci à vous d'avoir choisi cette chaîne encore une fois de plus na pesibino le bienvenu na kati ya émission Debout Congolais. Na uti koloba awa likambu ya Ngobila. Likambu ya Ngobila tozozwela ngo ba mituna mingi. Ba information ezali koya de partout par rapport ya ville ya Kinshasa ndenge ezozala gérer. Certainement tokoki kozonga mwa moke sima mpona kotalisa bato ke Kinshasa etikalaka nde mfulu héritage oyo Kimbuta atikelaka ba Congolais ba Kinois ezali fulu. Après tout le temps oyo Kimbuta atikalaki na tête ya ville ya Kinshasa comme gouverneur tango aza kolongwa le long sur boulevard de Lumumba héritage à fulu ezalaki. Mais tango akei et puis par rappel encore Matata Ponyo na Kimbuta ba bomaka projet ya Union européenne ODG randaki propre 9 communes ya ville ya Kinshasa. Kobanda na bagombe koyana barumbu bakasavubu tomonaki ndenge projet wana Union européenne ya lutte contre l'insalubrité et réussisaki mais bango babomaki yango po bagéraka mosolo na kolongwa na bango bafulu nde batikelaki biso. Tangu Ngobila ye alobi asali cheval de bataille na ye ya mandat na ye comme gouverneur lutte contre l'insalubrité. Certainement musala nyonso oyo basalaka na makambo etali l'état ezalaka na planification ezalaka na bona structure oyo théorique bavandisaka avant koya kokota na pratique organisation moko oyo babongisaka wana. Union européenne asimbaki Kinshasa o mobimba te mais musala oyo esalamaki na bato ya ordre esalaki ke bato bavivaki na ville ya Kinshasa bamonaki pendaki même fulu tango baza komema ngo na kati ya camion mutuka moko te bandaki komema fulu eza kokende nango bisiko bandaki kokende kubwaka ngo nyonso kuna na nzele sans ke bafinika yango bisika nyonso bafulu ezalaki kaka soki bato baye babwaki dans 1 heure 2 heures omoni déjà mutuka ye basi balongoli bakomboli bachekisi omoni bato wana batravaillaki na projet wana ya Union européenne bazalaki mieux payé et puis mieux préservé. Bon, Ngobila yebisaki biso avana kota na makambo ya bongisaki awa. Ngobila yebisaki biso ke Kini Bopeto ezali cheval de bataille na élite contre l'insalubrité. Kinshasa foi comme Peto. Mais to moni ke komba wana contre l'insalubrité ezana ngo lokwa mutu azo gratter likolo. Ça dit mutu azo sala semblant pona ko embellir ville na ba endroit moko ayebi ke ba konzi lokola ye ba lekaka mingi ba monaka ke Kinshasa bongi. Mais na fond il n'y a aucune planification na fond Ngobila za na ye kaka mutu oyo akwei na ye na volonté o FCC atikela biso parce que tokoboya ko lobaka vérité te. Ngobila za na vision ya Tshisekedi te za na idéal ya Tshisekedi te zalaki pe souci na yité. Ngobila azalaki projet ya ba kabiliste mais lokwa lelo balobi ke non bayambi Kristo Yesu ndenge ba chrétien balobaka bazwi molimo mosantu bango pe bakomi bana na Nzambe. Ngobila alobi akomi ko soutenir vision ya Félix Tshisekedi il est aujourd'hui na kati ya union sacrée toko kobosana te Tshisekedi président de la République abandai koleka na ba montagne ya ba fulu na boulevard Lumumba au début ya mandat na ye Ngobila gouverneur à ville ya Kinshasa. Mais awa bazo bimisa tozoyoka ke chaque fin du mois peut-être que ça chaque fin du mois ou bien chaque 3 mois mais que ça chaque fin du mois 2 millions de dollars ils ont mis à la disposition de l'hôtel de ville de Kinshasa pour na makambo etali salubrité. Na leki mokolo wana na boulevard du 30 juin na moni ba poubelle balongoli
oyo ezaki ya kala ese o babanda ko tia ba sachet ba longoli ba tie ba poubelle intelligent. Poubelle intelligent wana ko tonda même 3 jours 4 jours et tondi nango ba ko moya boka fulu na se wana mutu alongola kati. Mais ce qui est réellement qui ne peut pas tout eza résultat ya planification. C'est-à-dire on devait certainement voir ba poubelle na ba endroit approprié. Et puis tongo nyonso tope pokwa nyonso mutuke yaka koleka wana kozwa yango. C'est-à-dire même si ce n'est pas pour une commune, pour 2 communes ou pour 3 communes, mais au moins tozoyeba ke musale zo salema de manière régulière. Mais qu'est-ce qu'on constate na makambo etali qui nous peut na ville à Kinshasa? C'est-à-dire ko kombolo bazo kombolo ezali gaspillage ya ba ressources. Pourquoi tozobenga ngo gaspillage? Na tongo ba komboli ba komboli o bazo kombola na butu ba komboli na tongo na moi etondi fulu na butu ba yeba longoli kaka na mabele nde bazo kombola. Mais tomituni même biso bato tozwi ba cour environnement te. Toyebi ndenge nini ba géraka te sur le plan salubrité ville. Est-ce que ba carrefour ya minene oyo ville ya Kinshasa za nango eza combien de carrefour? Ba marché au ville à Kinshasa za nango po ezala équipé na ba poubelle na ba camion de manière à ce que entretien ezala permanente, c'est-à-dire système ezala bien valorisé zo senga nini. Tu comprends que musala mingi ezali ko salema ezo salema na ba ornière o kimbuta tika, c'est-à-dire kimbuta créaka ba ONG na yi. Ba structure moko parallèle ya ko justifier kaka mbongo o yazo bimisa na kesa leta ko pesa ke ONG bomona wapi na mboka nini ONG ezaka charger ya ko kombola ba bimisa ka mbongo ba futa ka ba. Alors que l'État azali na département ya environnement na kati wana ministère environnement ya ville ya Kinshasa ezali. Département ya salubrité ezali. Na ba commune nyonso ezali na ba fonctionnaire à l'État o bazali charger na makambo etali ya environnement, hygiène bazali. Bazwaka pe mbongo comme ba fonctionnaire ya l'État. C'est-à-dire manque d'abord ya planification na volonté politique ya kolinga ko changer makambo ezate. Moni esika nyonso moto soka ye alukaka nanu intérêt na ye moko individuel esika wapi ya koko zwelaka mbongo po azala mieux mayele silaka moyen makambo ekende liboso ezate. Mais awa ngobila lobi identification ba site à risque à SNEL. Est-ce que cela qui na bato à SNEL? Parce que musala wana il faut salema normalement na bato a SNEL. Ya bengi to monite ke représentant moko a SNEL azawana. To yokite alobi bato ya bengi ba bourgmestre, a bengi ba chef ya quartier, a bengi ba commandant ya la police. La différence ici qu'il y a entre le régime ya Kabila nandenge Félix Tshisekedi ya président de la République na makambo etali respect à droits humains, na makambo etali état de droit ezali ke koko so ezali ko continuer kozala na façon ya police na façon ya ba autorité ya ko orienter makambo ya kozwa ba décision ya malamu na respect ya ba droit ya bato na ba devoir. Sikoyo awa ba ko identifier ba site à risque ya SNEL. Ba chef de quartier nde mutu bazo ko identifier yango na ba bourgmestre. Sikoyo rapport wana ba ki ko la SNEL ba lobitala ba site na yo à risque yango yo. Ça batu ya SNEL bango moko pe bazala accompagner na équipe wana. Déjà au départ to monike oyo eza nango déjà kaka elobami. Tukoya kozongela ngo po analyser ngo monike c'est zéro. Fermeture ya ba marché pirate. Na utaye koloba ne bandeli awo. Isa passe. Parce que ville d'abord ya Kinshasa eza na ba problème nango. Ici nous devons être juste. Ba problème d'abord ya ville ya Kinshasa eza lié na manque ya planification depuis ville à Kinshasa ezali ville. Ba autorité belge ba komisaki ville à Kinshasa ville ba komisaki yango capitale. Na mutu na bango bala na vision ya biso ba congolais te. Mobutu pa ye rien n'a été planifié par rapport à l'avenir ya ville à Kinshasa. Pas d'infrastructure de l'avenir, rien. Kabila Moussa ye aleki na ye na temps na ye muki aleki. Kabila 18 ans, qu'est-ce qui a été prévu pour la ville de Kinshasa? Rien, aucun plan. Ça c'est une autre réalité. Autour quoi c'était na mito bazoya lelo, ça c'est normal. Mais ce qu'on demande ici ezali d'abord comment arrêter l'hémorragie ezali pembeni. Marché pirate. O ba bengi ba wenze we eza bisike longo banite, bisika nyonso otiaka wenze.
c'est-à-dire na ba commune oyo to bandai ko mona mesa te na balabala na commune oyo ezalaki ki ozo tambola lokola na Gombe wana dans certains endroits le côté droite soko zo wuta na gare centrale otali na droite na yo na Gombe ba côté wana nyonso wana ezalaki pasi omona bato batie mesa bato batonji biloko bato mais lelo Kinshasa mobimbe zande marché pirate. Ça dit que lorsque Ngobila parle na fermeture à marché pirate, a yebi mon côté obstacle auquel il y a à faire face. Les marchés pirates na kati ya ba commune, na kati ya ba ville, suite au manque de l'emploi et commis nango lokola, ça dit mutu nyonso presque les autres continuent na lire ça que liboso ya mutu nyonso na mpango na ye, mais c'est kozala. Na liro déjà comme parce que tous ceux qui finissent les études n'ont pas d'emploi. Politique peut la création d'emploi, ya ko encourager ba oku bazana na tan entrepreneuriat ngo ba accompagner ba na malamu et uti ko banda muke na président Félix Tshisekedi. Pour les jeunes entrepreneurs au baza informés ba comprendre quand même qu'il y a amélioration na cadre d'accompagnement au l'état accompagner kanango ba entrepreneur pour na kotombola bango ezali na bien ya mboka. Ba wenzo yo partout tango zo loboka ngango obandokana na nyonso ya baveni parce que ba wenze to ko tanga oye banaki officiellement ya ngote bongo oye etondi lelo ya ba boulevard certainement on peut s'attendre que possibilité zali bato bazali côté ka pembeni ya ba macadam on peut les éloigner mais yeba ngo ke zali ba macadam ya ville ya Kinshasa nyonso c'est que ba route nyonso ba ri nyonso ya ville ya Kinshasa etondi ba marché pirate tango linga kolongola c'est que Kinshasa mobimbo ekoningana. Si la stratégie normalement ici faut consister ya kolongola ka ba wenze progressivement tout en encourageant aussi ba initiative ya ba entrepreneur ya ville ya Kinshasa parce que ici tozo kolobela ville ya Kinshasa ko former pe bato bazali côté katango baza ko encadrer bango boza ko former bango ndolenge ni ya côté ka bisika ni ko ekoteka voilà mais pona bao baza côté ka pembeni ya balabala certainement la force de la loi doit y être mais loko ni toza ko kutana nango ya lobby toyebi police na biso eza d'abord na déficit munene ezali en matière ya police na biso ko orienter bato. Nous avons même des koulouna dans la police. Bah recruter donc dernière génération va recruter à Joseph Kabila et Belé. Et ça bat oyo normalement il fallait baser dans la police. Et ça le sous-secrétaire. Mais bah toi n'attends aux autres na bango bokene kolongola batu pembeni ya banzela bokene kolongola. Tala montagne ba mesa bazo buka bazo tumba bazo sala nini nyonso wana ko initiative Tshisekedi. Parce que au Congo, les gens n'ont pas le temps de lire la constitution. Bah, attribution à Mutuna niveau nezanini. Na ville à Kinshasa ngobila zanini. Tant bazo buka ba mesa ki nani azo buka. Ministre intérieur provincial azalaka. Ministre pe environnement azalaka. Ministre transport azalaka. Ezali pasi pona bakino na lobaki yango na lobaka yango nazo continuer ko lobango. Na ville oyo bato baza plus de 13 millions ba musu balobi soki 15 millions d'habitants boza la notage par une poignée d'individus bozoye baté ko revendiquer ba droit na bino vous méritez toutes les conditions là botu ko tsa so makelele o ngobila bokolobela ngobila te boso bo marcha wapi ngobila chaque jour aza ko luka valoriser image na ye musalo ya zo sala ezali ba communicateur bazo pesa bango ba mbongo ba internaute ba vulgarisaka ke ngobila zo sa musala malamu sur fond du néant parce que néant yango makambo nazo loba awa na fond néant ndem tezali il n'y a aucune planification le pouvoir central azali réellement na attribution na ye par rapport à venir à ville à Kinshasa ba nini banzela mais planification ya malamu sali ville à Kinshasa ndem il faut ko planifier ville à Kinshasa ba députés provinciaux ba ta l'avenir à Kinshasa risque d'implosion, d'érosion, macamunions. Le il faut délocaliser la ville. Mais comment sauver la ville des inondations? Est-ce qu'ils allaient dans le plan? Il y a une priorité à la ville, les alliés nini. Mon solo, les alliés, il y a mouké, to bana ko résoudre les problèmes où ils allaient dans la difficulté. Pas ces amakasi côté wana. Voici,
ici toza koloba que alobi lisusu destruction ba construction sur rivière et emprise makelele kobota mao nani atekelaka bato mapango ti lelo bazotekaka ba mapango na ba place oyo elongo bani te lelo ya ba rivière nyonso zomona kaka bandako ezobotama na ya bakonzi na ya banani qui vend les parcelles oyoka ba bourgmestre bazana kati oyoka ba chef de quartier basololaka na ba bourgmestre ba ministre provinciaux bazali ba ministre nationaux bisika o ba balabala ezaka minene ba kondisi balabala okende même tina limeto kuti bazui balabala ya munene ba kondisi yango bateki mapango non respect environnement na ba oyo ba commune ozeraka présentable ba balabala minene yango kaka belge atika mekende lelo mona ba commune wana nde batu ba yiba ba mapango autant ozolo ba détruire ba construction sur rivière en prise planification bo sali d'étude botali combien de gens vivent le long ya ba rivière nani atekela mapango na bango bo vérifier pe nanu ba buka ba mapango na bango ngo boyeba ba somba kango pa nani ba vanda bango moko bourgmestre acha bango ba uta wapi est-ce que ça il faut étudier ça na ba bourgmestre il faut ko étudier ngo na ba chef ya la police na banani awa nyonso ngobela lobi awa planification sérieuse ezate ville ya Kinshasa ils en a besoin mutu moko non seulement compétent mais azala na volonté politique na vision ya changement politique basali sa ngo mutu na makasi te politique basala ngo lokwa copte po nazala ka mokonzi na kota na liste ba gouverneur yo po koti évacuation ba véhicule abandonné au moins ça maintenant ozo longola ba véhicule nyonso abandonné oyo ville ya Kinshasa pona kotonga au moins il faut ko aider na no batu na ba différents carrefours ba projet zo baksama toujours na ville ya Kinshasa. Mais où sont les parkings construits par la ville de Kinshasa? Pona kotonga parking ezo senga nini? Tomoni na limité 7e rue. Place industrielle. Bateki bazi ville ya Kinshasa pesi parking na société soki nini eza alimentation munene. Ba yokani ba pesi bango batongi parking na bango privé. Pour na client na bango bakota na alimentation mais pour ville ya Kinshasa yemo kwa tonga ba parking esika wapi batu banda kufuta même kufuta bayaka wana batie mituka na bango bagare ayebi ke pendant 1 heure 2 heures je paye mbongo ezokota na hotel ezosenga nini cacophonie ya mituka kotelema n'importe où na ville ya Kinshasa eza lié na ba parking ezate mituka nyonso lelo ya boulevard Lumumba telema vanda batu baya ko charger mituka ezokende ba Kikwit ezali ko kende ba Bandundu ville oye na ba Marshal Liberté partout etandamaka na kaka na boulevard bako kanga bande mobimba to deux bandes. Est-ce que avez-vous songé de créer un grand parking ya stationnement ya ba mituka wana ezala lokola terminus na bango bato ba utaka Kikwit o ba utaka ba Bandundu ba uzo uta ba yeli banzela ba Kasai ba yaka na mituka na ba parking na bango eza wapi? On trouve que toutes ces mesures ezali nango poudre à nos yeux parce qu'ils ont risqué nango et kokisa mata mon côté et créer de plus cacophonie. Gouvernance en ngobila tosi to lobi ba député provinciaux to ya to yebi ke baza ya ye asa somba bango na ba mususu baza koloba to koloba même ya eu de pes ya partout élité tamula ya opposition ba koti na bango na je ngobila bazo kabola na bango ba intérêt ba station Kinshasa mobimba ba station zolanda na mibale misatu na ba conditions eza ko respecter ata muketa environnement na Congo. Eza na biloko pression populaire pe echaka batu ezokisa batu na nzela bino beeli na bino na ville ya Kinshasa ba trouver na bango déjà kwa na bango balela ka bakanga na bango da munoko Kinshasa eza na mo malamu pona bango so balingi batuna likambo ngobila ba bimaka ba défendre ngobila non ya amélioration kini bopeto na boulevard Lumumba yebisanga poubelle eza wapi batu bakombolaka chaque jour mais bakombolaka baya okutaka biloko batu babwaka na se na boulevard Lumumba ba Carrefour eza combien et combien de poubelles ba poubelle ya bebiselaki mbongo atia mabende na ba sachet kende kotala na lumete kende kotala bisika to achaki yango est-ce que za lisusu batu bachaka biloko na kati est-ce que mitukeleka wana mena ba changer ba côté ba ke koluka bisika musuba okombola inutile de parler ngobila botika ko déranger biso ko lobela biso ngobila les Kinois méritent cette situation parce que tant bovandi na kata bosoto bolingi bosoto na ba dirigeant na ba diriger bosoto wana ezo faire partie na état d'esprit
na batu nyonso parce que bosoto bandaka na mutu ndeza komona mutu azondima bosoto na mutu na ye wana pe ko supporter ngo bisika lalaka na isika azana kati ya kovanda. On ne peut pas arriver à niveau ko pekisa batu ke boboka fulu te na balabala bakobwaka ngo wapi ba initiative. Tout le monde dit non, côté plastique, les bouteilles plastiques sont partout. Mais les poubelles sont dans les carrefours, dans les grandes artères, avant tout dans les quartiers, dans les résidences, dans les artères. Est-ce que nous sommes déjà dans les poubelles? Je préfère m'arrêter là pour la Makambouetali Ngobila. Bato bazo ki na kozwa bambongo ne boke na ka kozwa. Bokende ko continuer ko kende kozwa, bo valoriser ba acte kin bo peto parce que c'est ça aujourd'hui musala ya ba jeune belé congolais. Ozumbongo yo bandi ko tia makelele, ozumbongo yo bandi ko tia makelele. Mais si les Kinois sont sérieux, c'est ici ça les Kambwa Tshisekedi te. Tshisekedi anomaka Ngobila te. Pour na kolongola Ngobila, il faut kokokisa, il faut des conditions normales. Ceux qui bino bozana bino satisfait na gestion Ngobila, c'est vous. Tapis rouge dans le bagui awa pour le président Erdogan, président turc. Normalement, azokoma awa le 20. Bato balobi ke ba voyage à Tshisekedi ezanango passe-temps. Avant dans Mboka, tout ça. Non, ba voyage à Tshisekedi et ouvrir Congo dans le monde. Outre roi belge, ou à quoi pena mwasi na ye na mars. Mais le président turc arrive à Kinshasa le 20. Pour quitter le 21, il sera accompagné de sa femme. Il sera accompagné par un investisseur turc. Na agenda na bango ezalaki ndenge balakanaki na président Félix Tshisekedi tango bakutanaki. Na première rencontre na bango. C'est-à-dire ezali résultat de diplomatie à mutu. Ndenge bazoya ça fait la fierté parce que Congo quand même lelo bato bakomi kotala au Congo pe bakoko investir na lolenge ya malamu. Parce qu'on parle du Congo qui est de guerre. Bazolo bela Congo kaka pona ba tuerie, ba massacre. Bazolo bela Congo kaka pona ba violence sexuelle. Bazolo bela Congo kaka pona moyibi. Parmi les pays les plus corrompus, parmi les pays où les gens volent beaucoup, bazo tanga ndebino. Muto aye sikoyo na volonté na yako pesa image ya malamu ya mboka. Parce que normalement nous Congolais nan to fournir ba effort te ya malonga o ekoki redorer image ya mboka na biso. Mais grâce à l'individu Tshisekedi, au moins, bakomi kota la Congo, na lisu moko, ya mawa, na lisu pe kota la qui y a un état qui existe. Au babengi pe République démocratique du Congo. Tozala qui sous-représenté. Bon di makato benga ngondenge wana. Pona ba oba monike eloko tezo salema na Congo, mais cette diplomatie est à féliciter. Parce qu'on voit quand même qu'il y a flux à bato o baza ko s'intéresser na Congo. Reste à nous de mieux nous organiser. Et ça, les Congolais vont s'organiser mieux. Parce que ce qu'on va respecter, ils vont faire un effort pour respecter. Le travail qui doit être fait en matière de l'image à Moïbi. Organisation interne. Ceux qui ont bon administration à Bissau. Quand vous avez investisseurs, ils vont venir dans le bureau. Fonctionnaires. Aux autres dans l'administration, aux autres dans DGM, aux autres dans ANER, aux autres dans le ministère. L'administration la plus lourde de la planète. Même bamboka musu corruption ezali mais oya biso lourdeur o corruption memina ki moyibi. Donc administration congolaise nde mutu ezali ko gêner ko pekisa ke bato bazoya soka komi na Congo vraiment il se voit dans un azalo kwa na kata mboka mo bato bayebite. Parce que nyonso wana c'est Tshisekedi lui-même yo vandi na bureau moko boye ozozwa salaire à l'état mais oyebi ko sala na yo eloko te. Bureau aux kota par semaine aux kota ngo 2 fois une fois. Oyara no na musala l'état ka pona ko cha présence. Maintenant aux zelake mboke bonga na befora Tshisekedi yemoko. Non, ce sont d'être malades. Pour excuser terme mais la maladie des Congolais c'est de penser que oyo ko sala mutu musunda sala lwango. Donc à tous les niveaux les gens vont oser la Tshisekedi. O azali banda mboka zo la Tshisekedi. Ba effort au bino boko ko fournir. On dit changer vos mentalités, les investisseurs vont venir, comme ils vont continuer à venir. Ils ont des bisoto longola, qu'ils tirent à Kindoki, qu'ils tirent aux Congo Sony. Bah, un ministère, bah, investisseur, on a bobengi, bangote, bah, komi, mutuazo un investissement, na ye, yozo 5 à 5%.
Il y a société nini yo créa. Il y a effort nini yo sali. Pour balongola na mbongo non, on se retrouver na 2 millions karabo, on se retrouver na 3 millions, 4 millions, 5 millions sans kotoka. Totika kindoki yango muteza ko freiner mboka. Le président lui il se bat, c'est visible. Bato yo bazomona libanda, bango bazomona mabe. C'est nous à l'interne qui ne voyons pas na makambo tozomona ngo normal. Nalobaki na osuki sana makambo etali Néhémie parce que on ne peut pas admettre que un régime barbare, et régime antozo ndimango eza barbare. Bato bazo sala éloge ya kabylisme, mutu baza à la base ya kufrener mboka. Ceux qui pensent qu'à l'époque de Kabila bazalaki bien parce que azalaki yemoko azozwa salaire ya batu 100. Aza yemoko a créé 1500 fictifs, aza kozula bango mbongo. Aza yemoko ba créé bancarisation, ba wakabola mbongo 50 personnes, Kabila était bien. Tshisekedi a bomi mboka parce que na régime ya Tshisekedi bazo mettre fin na ba fictif wana balongola bango mutu na mutu azwaka oyo azo mérité. Tshisekedi est mauvais. Mais ici Néhémie Moulanya veut nous faire croire en publiant un ouvrage. Yango et comme qu'on peut ça passe qu'on parler d'intellectuel au Congo. Parce que être intellectuel au Congo, il va qu'on remettre na état ya Congo lelo. Bateau toza komona parce que nous avons tous les ministres, les professeurs d'université à tous les niveaux. S'il y a un pays où il y a des diplômes, il y a un haut niveau, tout ça pas compter parmi les pays, il y a des diplômés de qualité, bateau baza ko sala ba prouesse académique. Mais quel est le résultat dans la société na biso? Peut perdre le loi tondi na ba docteur. Tous ba docteur. Mais bolandi maintenant système à ceux qui droite française si c'est gauche bato ba mesana ko koma mingi bokomo komela so ba livre. Olo sala dajale lo na wana na maloba. Olo ba ka ndingi boyembela Kabila ngo banzemu. Parce que c'est lui muto asali lelo ke boza la bato. Bo s'enrichir, bo zala na ba immeuble na poto, bo sala ndenge bo comme ça biso ba nyama ndenge to komi na niveau to komi. Mais aller plus loin écrire un ouvrage pour remplir des mensonges dedans. Toko zo attendre toko décortiquer ouvrage wana mobimba pour comprendre que mbongo na bango maintenant ba tiango na service ya bato bazana musala ko sala te pour maintenant valoriser l'image à Kabila. Un Kabila qui faisait le bien non pendant 18 ans. Tu connais que makamunyo sozo ça les a bien été mais en 3 ans tu comprendre que tout ça là qui musala munene. Mais si ce n'est pas la sorcellerie to benga ngonini. Néhémie Moulanya nous dit que 57 millions Kabila Koutaki. Kabila tiki 1 milliard 1,3 milliard. Na ba réserve d'échange. Qu'est-ce qu'un 1,3 milliard représente pour un pays oyo bazako luka ba investisseur? Pour un pays oyo économie eza ekoko za la stable 1,3 milliard. Yebsanga investisseur kwa koyela yo 2 milliards. Kwa koyata na 1 milliard ne mobimba yeko tshela yo. Donc yo kutaki 57 millions na 18 ans 1 milliard 1,3 milliard. Et puis 1,3 milliard oyo azoloba ya lokuta. Ba document ya banque centrale bazako lobela 900 millions. Ce n'était même pas 1 milliard. Tout le monde connaît. Mais il se permet de mettre ces mensonges-là à rendre en scientifique. Dans l'ouvrage, un Kabila bien, ou yakutaki mboka moko instable, emploi na baguerre, à Bongisi, vous avez institutionnalisé les pillages. C'est-à-dire que pillage est continu comme normal. Yiba na yo sala na yo olingi Kabila kanganani. Vous êtes en paix, vous étiez en paix. Parce que Kabila, aujourd'hui, vous êtes très mal à l'aise. Vous allez diaboliser l'opinion parce que les Congolais sont faibles pour nous. Ceux qui n'avaient pas mangé hier, pour commencer à chanter, parler de n'importe quoi. Ils allaient pas si makasi pour Namboka lokola Congo. Quelqu'un nous fait éloge à Kabila pendant 18 ans. Que c'était un régime bon et pacifié Congo. Et pacifié Congo, Kabila Koutaki ba mouvement rebelle combien? Péatika qui combien? Tant Kabila Yaki, Akoutaki ba société à l'État.
c'est vrai ezalaki déjà en état ezokende na mabe mais atika ngo ndenge nini ba société à l'état. Ça aussi Néhémie Moulanya pouvait nous dire dans son ouvrage en quel état ba société à l'état etika minyonso abomi ba société à l'état comme ici yango ya ba privé bateki yo esengelaki bateka ba concession minière nyonso o eza importante ya mboka par des voies détournées par ba voie moko clandestin ba komisi yango ba s'approprier yango ba kotisi ba teki yango eloko nini Kabila tikeli ba congolais o eza propre na ba congolais o Néhémie Moulanya ko sala ba éloge. Je pense que message wana ezali propre ba pesa ngo na ba amnésique donc excusez un terme bato baza na perte ya ba mémoire parce que pour na mutu aza na mémoire vive ou aza na souvenir eza na mutu na ye souvenir ezo bunga te bako sala éloge à Kabila pembeni na yote. Même si Tshisekedi n'a pas encore tout donné au Congolais au Senga. Mais on ne peut pas faire au Congolais sérieux, Congolais normal, éloge à Kabila Namboko. Quand on sait que même l'épée, même rien. Mais ceux qui se mobilisent aujourd'hui pour montrer que Tshisekedi Azamabe, ils allaient bananti, il y a régime ya Kabila. Tous ces fonctionnaires là fictifs na bato bande ko profiter na mbongo bancarisation bazozo ba milliards ba millions chaque fin du mois bazo se partager ngo na chaîne ya bato nyonso bande ko landa bango ils doivent être en colère bato o nyonso bazaki na fonction publique ayibika sala ke l'autre côté même ceux qui babakiseli bato 50 000 ya komona ngo l'autre côté. Parce que oh ya bandai ko yiba eza ebele plus que ce que lui est en train de voir aujourd'hui. Alors c'est une façon à insulter Bisso encore une fois de plus, c'est ça et loko oyo jamais on ne peut tolérer dans un pays où les gens ont une mémoire vive. C'est ici ba Congolais va se réveiller parce que ba campagne à modèle autokomona même dans les médias étrangers. Les médias vont emprunter la rhétorique, il y a ba kabiliste, il y a ba Katumbi pour dire qu'en 3 ans, Félix Tshisekedi ne fait rien, les londe batwazo yiba mingi koleka. Moyibi lelo tozo yiba ko retracer ngo, moyibi alobina na banda ko retracer ngo. Qui avait la volonté de fouiller koyeba bazo yiba combien? Je pense que Zakanda kolobila numéro ndenge toponi yango, nous n'avons pas d'émotions et de sentiments, mais en tant que Congolais, on ne peut pas être d'accord na ba propos wana na ba ouvrage wana, ezali passe-temps. Que les Congolais sérieux prennent le temps et à comprendre que médiocrité, il faut tout éloigner en mboka na biso. Ezali walande naza ko sukela na numéro oyo na bolingo na lisanga dans l'unité dans l'amour ndeto koyeba ko tonga mboka na biso ndeto koyeba ko pousser mboka na biso ekende de l'avant. Soko za moyibi tika moyibi mususu parenthèse avant na suka na koma na suka ndenge na komi na suka awa. Ezali que l'église est tondi belé na Congo. Est-ce que ministre ya combat contre Moyibi ko bimate? Ministère wana ya combat contre Moyibi ko bimate na l'église na biso. Combat contre le tribalisme. Combat contre corruption parce que bantivalera neza milimo mabe. Mais on voit bazoko benga na milimo mabe ka ya forme mususu. Est-ce que les pasteurs ne peuvent pas s'entendre pour s'impliquer aussi na kati ya campagne ya kobunda contre Moyibi ya ba Congolais? Tu comprends que là ebele pe baza na bango d'accord, baza bandimi na bango parce que mbongo wana yango ezotonga ba église na bango ya minene. Dans une église pauvre, oyo bandimi ebele la majorité bazali ko se retrouver te. Mais le pasteur a ses enfants en Europe, l'église est tongami de manière chic, bakiti ya kitoko, mais mbongo bozoye ba côté wutite. Mbongo ya Moyibi e côté na ba église. Merci à vous d'avoir choisi d'écouter ces numéros toujours na Mungongo ya Samba Olonga. Merci l'équipe technique ya ndeko Biuna ndeko Mike ou accompagné ki ngai. Bon continuez toujours à soutenir l'émission de Debout Congolais pour qu'elle de l'avant. Quant à moi, je vous dis au revoir, Peto Monani prochainement.